Ya solo bandeko balandi radio télévision kimbangiste bana papa Simo Kimbangu kiangani mbote na bino banso besika bozwami na mokolo ya lelo. Tangu na biso ndenge tokolo bakayango ekoki pona kolanda émission na bino bokolingaka mingi émission masolo. Émission oye kolo bakobele monena papa Simo Kimbangu pe lingomba na ye. Na mokola lelo émission masolo oye kopesa makawabino ndeko papa Lambert makwemimo penalisungi ya ndeko bandeko na biso na sima papa prof Paul Malonga, papa Edi Zolandonga, mama Fifi Ndongala pe papa Tony Diangenda biso banso na katina radio télévision kimbangiste toye lisusu poete bokotisa biso na kimia nyonso na bandako na bino poete boko kolanda émission oyo émission masolo. Émission masolo ya mokola lelo ezali émission tokolobela likambo oyo bandeko na biso ya faki batali kosala faki ya Europe mobimba tolobite ke faki Europe kasi faki oyo ya bamboka nyonso ya Europe bangonde batali kosala ba tourner pona kosala sensibilisation pona construction na bango oyo sa divinité papa Simo Kimbangu kiangani apesi na faki bakwa kotonga ndako yango wana lelo na mokola lelo tomoni ke faki nyonso ya Europe bazali na kati na paroisse na biso oyo paroisse etambusami na révérend Albert Mosenzo Peke yenda ali kolakisa elonga papa Simo Kimbangu kiangani awa na paroisse pilote esika mama conseillère direct ya chef spirituel a kozalaka mama Marie Mwilu Diangenda yango wana tozwili bino bandeko na mokola lelo bokomona koya na bango depuis samedi bakomaki nde ntintani monene esalamaki kuna na la briche esika fakinyo se sanganaki bokoyoka yango nini oyo bango basalaki pe bokotala biso na bilili nini oyo malekanaki lobi samedi kasi na mokola lelo ya lelo nde tomoni bandeko na biso baye ko rejoindre biso na kati na plateau na biso ya émission masolo po eteto solo la masolo kaka ya monene ya papa Simo Kimbangu kiangani pe lingomba na ye mbala moko na kosenga na bandeko na biso epai na uti kozwa bino bandeko na ngai batata na ngai mbote na biso mbote papa Lambert mbote papa Lambert merci na pesi bino merci mingi na ndenge bopesi biso vraiment na invitation oyo to lansaki yango depuis kala to lobaki ke tango bokoya to lingi to yeba to lakisa na mokili nini bozali kosala poti nini bozali kotambola nde lelo to solo la masolo yango kasi na kosenga na bandeko na biso bakonzi na ngai kati na faki pambate biso tozali na se na bino bozali batata na biso ya bandeko ya faki nde na sengi na bino moko na moko a se présenter na kobanda na loboko na ngai ya mwasi papa o se présenter bandeko bazali kolanda biso bayeba kombo na yo et puis ozali nani na katina na faki et puis na commission oyo ya construction ya ndaku ozali nani nde tokotikela yo maloba papa topesi yo maloba. Merci beaucoup papa journaliste. Ngai kombo na ngai papa Jean-Paul Nkundi Ntalani na niveau ya faki nazali dirigeant responsable ya faki Saint-Ouen et na niveau ya commission nazali coordonnateur général ya faki ya construction ya ndaku faki. Merci. Merci papa Jean-Paul nakanisa touti kolanda yo tokeni na mbala moko na papa na biso na loboka ya mobali papa oyo po se présenter nde bandeko soba ko koyeba soki yo zali nani. Voilà, merci beaucoup papa Lambert. Ngai nazali papa Aimé Makina nazali responsable dirigeant responsable ndenge papa Kundia Otoloba ngai nde na mboka ya Bruxelles biso nde tozali kotambwisa faki na mboka ya Bruxelles. Entre temps na commission tozali nango ya construction ya ndaku ya faki na Nkamba tozali na kati ya commission tozali ko seconder papa président coordinateur ya kati ya commission. Merci ya solo bandeko balandi radio télévision kimbangiste bana papa Simo Kimbangu to wuti kolanda bandeko to wuti koyamba papa biso to wuti komona ke to yebi bango kasi papa to kone malamoko na mituna na biso to lingi to yeba ndenge bozali koya likanisi wana e wuti wapi po ete lelo bo banda ko sangana po ete bo sala sensibilisation na likambo ya kotonga ndaku tandis que tozali komona ke esika nyonso batu baningani pona likambo ya mise
mais tomoni pe ke bino pe wali ko tambola ya solo bozali pe ko sala misé na ba paroisse bozali mais bozali pe ko tambola pona likambo ya ndako tolingi toyeba likanisi wana e likambo ngo euti esikani na kosenga na coordinateur ya commission de Pesio Maloba. Ya solo, merci Papa Lambert. Makambo oyo ya ndaku, makambo oyo euti na nkamba. Pamba te posa ya Papa Simon Kimbangu Kiangani, ba mouvement nyonso il faut etia elembo na nkamba. Na yango emonana tete ba mouvement nyonso ezotonga. Même que tozotonga misé, mais ba mouvement nyonso pe ezotonga. Yango na tina wana papa pesaki ordre na faki pe totia elembo na kati ya nkamba Yerusalem. Na tina wana nde ndingisama epesamaki ke to sala commission wana eutaki na direction générale. Na kisasa batindaki courrier ba mona kete commission ko tonga ekolanda makamanda ko faki malamu ezala na poto. Na tina wana to vandaki na mboka ya Réunion Liboso salamaki na mboka Allemagne. Kuna tokutanaki ba dirigeant responsable nyonso ba fanfare na niveau Europe tokutanaki kuna pona toyeba ndenge ni tokosalela pona musala na biso ya nkamba. Alors tovandaki réunion wana elekaki na ndenge ya kitoko na bonzambe nyonso ndenge Papa Simon Kimbangu Kiangani nazali kotindela boponami eyaki baponaki comme ngai nazala responsable coordonnateur ya commission wana. Alors tomonaki ndenge ni tokosala pona tozala na les coups de force parce que papa senga qui peut libanga il faut tous en avoir quelque chose tous en avoir montant moko boyo ezaka ceux qui a libanga et qui to démarrer mbala moko musala na tina wana to mona qui était photo bando sala ba rencontre ba tinsani to senga kinzela na mukonzi ya lingomba pamba de to kosa likambote ceux qui ya pesi dango nzela te to senga kinzela na mukonzi ya lingomba et to zo qui peut autorisation ya ba pasteur na biso. Chaque paroisse, tu sais qu'il va passer, va passer une zela. Na tina wana to bandaki ntinsa liboso to sala kiango na Liège. Yami balé, to sala kiango a na Paris. Yami sato, to ina ko sala na Hollande. Yami ne to zonga ki na Allemagne. Yami tano to sala ki na Bruxelles. O de ko sala wa ezali 6e. Alors, wana nyonso to sala na tina été to sensibiliser. Ezaka rapona Europe te. Mais ali pona mokili mobimba ndenge papa lobi to che lembo ezali pona biso ezali esengo munene pamba te batata na biso soki batiaki bilembo te biso pembele tozoyi ba makambo le kana lingomba te mais lokola batata na biso batiaki lembo papa sengi biso pe to cha lembo biso to kocha na nkamba bana na biso tango bakoya balobaki ndako yo batata na biso batonga yango donc yango zomona to sala ba sensibilisation pona ndako faki tozala ndenge papa tshiraki libanga le 12 juin to lingite tozala na retard toni yango tozomona tozo sensibiliser tango nyonso et sensibilisation ngo biso tozosala wa et kepe tina Afrique zonda kisaba ndeko ya Afrique du Sud bango pe bakokuta na dimanche samedi prochain bazala bango nyonso na Cape Town pona tina ya sensibilisation batakatanga pe bango nyonso bayokani bakobanda kokuta na bakini bisika nyonso pona kosala sensibilisation ndenge mona batangola donc wana nyonso ezali pona tosala likambo oyo tata Simon Kimbangu Kiangani azali kosenga biso pona tozwa mapamboli suika mwa wana na merci papa Jean-Paul nakanza papa aimé nakanza po uti na mboka Bruxelles na Belgique tokozanga pe kobakisa te esika papa Jean-Paul asuki a tamsa lobi yango te tamso koki kobakisa mwa moke to peso malo. Merci beaucoup. Likambo bakisa ezali ka juste que ndenge papa coordinateur a Otoloba chantier monene tozana wana kati ya lingomba na tango yo ezali misé mais chantier wana ebomi misala mosusu te ndenge biso moko na faki tomoni yango papa atie libanga ya ndako ya faki pendant que misé ezali kotongama donc wana efongoli biso nzela ya kolobake na baninga oyo bazali peut-être na ba idée que non tozana misé non misé ezali mama na likambo tozana yango na tango oyo tozana ba délai oyo tozana yango mais biso ba groupe nyonso ndenge ezali komona ba groupe nyonso ezali ko empêcher biso ko sala misala oyo tozana yango te et pourquoi pas faki
yango likambo yango bakisa par rapport ya motuna na yo. Merci à solo bandeko tozali kolanda bandeko na biso mibale o tozana bango elongo pona kosolola kaka masolo oyo ya likambo oyo ya faki ya misala ya ndaku oyo bati papa Simon Kimbangu Kiangani apesi na ba sentir na ye faki ya solo ndenge papa Simon Kimbangu Kiangani nazali koloba yango pona kosala misala malamu totika ba conflit totika kofundana totika makambo ndenge na ndenge tozala bele bomoko na bomoko wana sima ya ba responsable ya paroisse biso bandimi biso ba faki tozali kolanda lingomba nde na tina wana nde papa sengi ke tokosala misala na yo yango kokende liboso papa na yo likokende na motuna na ngai ya mibale ezali boye etant que faki ya mokili oyo ya poto tokobenga ngo faki Europe pamba te to alina kati na Europe tokoloba ngo faki Europe etant que bino na musala ya ndaku bozali kozwela ngo ndenge nini po ete tozali komona ke na Afrique ba pesi yango mokumba yango ndire ke kilo wana ndire ba pesi yango awa na mikili ya mapoto mais bino sikoyo lokwa boza ba mpinga mibalo ba pesi bino responsabilité wana bozali kozwela ngo ndenge nini papa Aimé? Non, ezali mukumba ya munene parce que ezali d'abord faki faki ezali groupe ezali vraiment munene so totali parmi ba groupe ezali ya kala na kati ya lingomba faki ezali na kati donc ezali mukumba tozali kozwa ngo na ndenge oyo esengeli soki baninga bambuta na biso ba mikolo na biso ancien na biso na niveau ya Afrique ba pesi biso mukumba ke biso to chapeauter to coacher likambo oyo to zala na mutu nango pour la coordination ya commission ba pesa ka mukumba na mutu oyo boyebi ou sinon bo sali confiance que aza capable ko sala biso. Je crois que to remercier d'abord bambuta wana ba o bazwa kilikanisi wana na niveau ya niveau Afrique oui to repesa bango merci mingi. Et puis ezali ka mukumba biso ezali ko représenter baninga o tozana bango le roi lelo ezali mukola yenga baninga bazali tozali ko beta na bango musique ensemble tozali ko représenter mais ezali mukumba pesa na biso nyonso bana ba musiciens Europe donc pas na biso d'abord ezali signe ya respect et puis ya reconnaissance mais ezali pe devoir monene et tozali ko sala confiance que bito sala yango biso nyonso et biso nyonso to sali yango ensemble. Je crois que vous avez un problème été mais ezali responsabilité munene parce que toyebi ke ezali charge pour nous repérer sa commentaire mingi totali par rapport ya grandeur ya likambo ya ndako oyo papa sengi biso to tonga ezali ndako moko to comparer yango à peu près na ba musée parce que ezali à peu près na ba dimension moko so totali na ba superficie technique na ba mètre carré o ezali vraiment ya munene mais tant que papa a lancé des filles wana tozali na confiance que yé moko père otika biso te par rapport à mukumba tozana papa Jean-Paul na biso ko bakisa o bakisa papa Aimé asukeli yo ko bakisa biso na esika c'est bon hein na kanisa papa Jean-Paul alobi c'est bon tozali ko continuer ya solo tozali komona mais bolobi biso te ndaku yango oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ke botonga toyebi ke tozana mwa maquette ya liawa te kasi même na monoko bokoki ko expliquer bandimi mo batali kolanda bayeba ke ba musicien po yete bato mususu pe bataluzolo lombote bakolinga ka biloko aboye akoki ko ya pe apporter po ezali kaka likambo ba musicien te ezali nde bapesi na faki mais ezali lingomba tokotonga ngo na nkamba po ete nkamba nde yango etongaka nzoto soki totongi na nkamba totongi nzoto donc eza bomengo na biso mais siko bokoki ko expliquer biso ngo te ke ndako ngo ezali kaka tamso eza na kaka kikuku moko boye bapesi faki parce que toyebi ke faki pe bokolimbisa ngai banda to banda lingombe banda na to mona te ke faki atongi eloko moko munene donc nayebi ke papa Simon Kimbangu Kiangani po apesa bino eloko na kata pesa ka ya mukie moko boye mais bino mutu boza na kati likambo ngo bo expliquer nanu biso ndako ngo eza ndenge nini mukie munene koleka nayebi te papa Aimé papa Jean-Paul bokoko expliquer biso. Non ndako papa journaliste na ba ninga nso bazali kolanda biso ndako ezali ndako mukete ezali ndako mukete d'abord toyebi ke nkamba eza ville moko eza na ba montagne mingi ça veut dire faut na reconstruire ezali pas si pour tomber na surface moko ezali plat eza na surface moko montagneux na pente moko ya 45 degrés ndako wana na sima nango eza na 4 niveaux et puis na liboso nango eza na 2 niveaux 4 niveaux on les a rattrapés ba niveau o ezali na se ya montagne
Alors ndako wana kozala composé na quelques appartements VIP ndenge papa sengela kiango pona koyamba papa ya minene ndako wana ekozala na ba dortoir donc toyebi ke ezali ndako pona lingomba na nkamba suivant ezaka ba délégation o yaka ba tebele donc ezana ba chambre bengi ba chambre de dortoir et esika ba dortoir ezali donc ekozala na ba réfectoire et ekozala na quelques bureaux de travail et puis ekozala na ba bisika mususu esengeli donc yango à peu près ba bisika o ekozala na kati ya ndako yango. Les restes ezali ba détails techniques o toko pesa directement avec ba fichier technique pour accompagner. Mais ndako nde ezali koloba pona kama ko bakisa kama likambo ezali ndako papa asengi biso ba musicien à travers ba mikolo na biso ba ancien bazali na mboka nkamba kuna asengi biso totonga. Mais est-ce que ezali ndako ya faki pour la bisto lala yango pe na ngaki na tuni voilà po omona ke ndako yango komona parce que lelo komona ke lelo soki ngana tongi ndako papa lobi papa lambe tonga ndako omona ndako ne komi yanga na famille na ngaba est-ce que bino pa musicien omona ke koma ka ya bino na basi na bino na bana na bino ezande ngwana ou bien ezanda ndako ya papa te papa je crois que tokozonga na Mateo tozaka tango nyonso soki nzambe apesi biso totonga apesi yo musala osala d'abord il faut ça dans le local à Yomoko parce que yebite na suka ndi ba pesa soli cc ya mukonjio ya pesi bana misala batongela endako ba mtoso batonga ndako moko ya ndengwana ya kotia bazele bele sima muke mais na suka lobi ke voilà bandako wana botongeza bandako na bino moko donc ndako to tonga ndenge ba groupe nso bali ko tonga ndako donc na suka nango papa mutako yeba ndako yo eske to sale lango boy ya pesi et a pesi penengi alingeli ndako ngo tango muta tindi bino bo tonga ndako et a pesi ndenga alingeli ngo seka dans na projet nango de biso devoir na biso ka ezali to tonga et puis na suka soit que yemo mo konja yebi soit que papa cordon azana makambo je d'accord ba ça par rapport à cordon mais na moni ko epozo lo baté na yebi ke to ko kaka papa Jean Paul mais le devant émission masolo devant télévision papa Jean Paul azoko ko lo baté papa Jean Paul lobela so ko bakisa mo ndenge papa Aimé alobi omoni ndako wana biso tozali ba travailleurs biso tout ba kimbangi tozali ba travailleurs tozosala na bilanga ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Alors na tango alobi na biso ke totonga ndako wana tosala ke neti yende do tosala te me yenda tali mukonzi ya chantier ye moko aza kopesa ba directive na linda ngo bosala lango boy. Alors ndako wana biso nde tozotonga ngo ndenge papa Aimé alobi tosala ngo te ke ndenge mukonzi abengisa ki feti ke batu na batu na biloko na bango ya kolia mama moko ayena mulanja pilipili tango mama na mulanja pilipili ya kanisa ke donc mukonzi ko so biloko na nyospo alia mais mukonzi tanga komi mukolango alobi ndenge za bo fete za 3 jours mutako bimate mutako kota te alors biloko boyaki na yango bokolia alors maman na na pilipili tala kolia pilipili 3 jours donc c'est ça facilité donc yango biso tozotonga ndako wana na mituna biso ezaki tozotonga ndako ya papa ce qui papa lobi ke bo ba mise ndako na bilongo bondo kolala to sepeli soka lobi ke bo likambote na ko lukemno pe subo tonga bondo lala to ko sepela parce que ezali mapamboli eza ya biso donc tokotonga yango na likanisité ke ya ndako faki tozotonga likanisité ndako ya papa donc je crois les akira wana ya kobakisa. Merci ya solo bandeko na biso to wuti ko landa ndenge ni bandeko na ngai papa Jean Paul papa Aimé ndenge batali ko répondre biso na ba mituna oyo biso bandeko ya émission masolo na kati na radio télévision Kimbangiste tozali nde ko bongisa yango tozali ko senga na biso ezala bandeko ya faki ezala bandeko ne pamba te esika nyonso papa akopesa kamisala okomona ka batu pe ya mviongolo bakozala kana kati ndenge papa kolobaka ke ba musicien na ngai na ba musicien ya Satan pe baza na kati yango komona ke ekokoma ke na kati na faki kofunda na ekokoma kati na bino kofunda or ke mutu akofundaka akozalaka na bénéfice moka mabe et surtout papa zali kolobake to préparer échec na yeti pamba te ndenge to bandi ndako oyo to préparer échec ya papa Simon Kimbangu Kiangani te po ete papa Simon Kimbangu Kiangani asepela na biso likanisi nini
oyo boza nango ya kosangana oyo bondeki bwali kosangana likanisi wana est-ce que ezali pe parce que ezali ko se papa Simon Kimbangu kiangani na yebi ke boko pesa ka rapport tango notre papa Simon Kimbangu tango bozali ko bima nde bona monique bozali ko perturber ba kilité bozali tout le temps en contact na ba responsable de ba paroisse pour na ko bima na bino mais likanisi yango soki ndako esili est-ce que likanisi boko continuer yango ou bien boko s'arrêter pour être na éviter likanisi wana boko kolobana biso ndengeni papa Jean-Paul. Bon, on a bosanga na biso ko kutana ka bokutani boye ndenge na lobaki liboso biso to ko sala likambote soki mu konjani ngomba apesi yango ordre te. Déjà ndenge tozo kutana boye ya yebi et loko ya senga ki biso to perturber ba programme ya ba paroisse te. Yango zo mona bokutani na biso ezo sala toujours photo yo kana ba paroisse. Photo ya ba paroisse na niveau ya bozana ba programme nini. Ah non, tout ça un programme, tout ça bon, les caméras besoin de programme, tout ça là pour rencontre na biso date boy. Donc et tout ça là yango, tout ça là ceux qui bouillé, photo ya na Kimbangu, photo ça la cirque, pasteur a pesi bino autorisation pour na tout ça là na problème té, na lingomba et mu conduit pas biso problème té. Parce que tant nous papa za ko senga biso aligné sur ma kelele té. Surtout biso na faki papa za ko bete lango c'était aligné sur ma kelele té. Et na musalo yo to sala oyo papa pesi biso pona to tonga ndako il faut to sala na bomoko il faut to sala lisanga soki to sala ya ko kabwana to ko sala musala yango te yango zo mona tango nyoso to sala to zo kutana to sala bisika moko pona to sala na ambiance moko ya kitoko to sala na boyoka ni moko o ya solo pour to sala musala na biso et que liboso papa sepela biso to za mapamboli donc voilà. Oui, papa Aimé Tamsoko. Oui, papa Lambert, oui. Journaliste. Je crois que une des questions qui est clé pour faciliter ou sinon et fait travailler sur le projet de Zanango. Et les Cambo yo tikotunawana. Les lobbies sont à niveau Europe, tous les fanfare paroissial. Ndenge lingomba kateli yango. Les ali passe mais ali bongo. Papa sengi biso chaque musicien a ta musique na paroisse na ye. Alors le Cambouana entre temps tous la misala o ezo senga ki photos za la bomoko pona ko sala yango. Parce que za misala na paroisse moko na fanfare moko vie effective za ngona bafana na paroisse projet wana ou même na niveau ya monde chaque fanfare na niveau Afrique projet wana fanfare moko ko sala ngote. Mais ezali na bomoko surtout sangani biso nyonso ndenge ba groupe nyonso bazali ko sala bazali ko sangana pona ko sala misala oyo papa azali ko pesa bango. Alors ko sangana na likambu na lingomba ya papa Simon Kimbangu ezali kama mabete. Eloko esangi unité eloko ezali ko sangana eko zali kama mabete. Mais yango no moni bazali ko teya biso to sangana mais to sangana na ba norme oyo ya lingomba. O zali ko tambola nango. Biso avant to bima na paroisse pour to ya awa to sinali dia ba konzi bandakala. To zana ba jendango bandakala que telle date to za na Paris. La fois passée, tu as été à Bruxelles. Avant ça, tu as été à Allemagne. Donc, tu as été à l'agenda de la paroisse que telle date, tu as sorti, tu as été à Paris. Et le responsable de la paroisse, tu as été là, ah bon, ça va. Puis, si tu as été à Sangana, tu as été à Sangana, automatiquement, le pasteur Nabiso, tu as été à Kanganzela, tu as été à Kimbangu, tu as été à Nango. Donc, tu as été à la délégation Nyons. La fanfare c'est Europe puisque na mité de la sensibilisation à niveau Europe bozala malamu na ba paroisse na bino bosenga ba Kimbangu bo pesa ba agenda na bino avant et to senga pe na ba mbuta na biso ba paroisse ke ba faciliter biso parce que nyonso wana ezali kaka pona ko tombola monene ya papa Simon Kimbangu donc pa na biso likanisi wana ningo to lo ba question na yo ata ndako esili ce qui est singeli to sangana il y a pas de problème. Je crois que papa Simon Kimbangu a eu pour nous sangisa, a eu pour nous panzate. Et ça l'a rappelé bien puis ça l'a rappelé bien tant qu'il va musicien, il y a pas mieux qu'on bête musique ensemble. Musicien o ya Kimbangu ça ko lobaka ngana préfère na bête musique ngai mo kana ko na ngai tout ça. Je crois que ils a un peu passé. Et ça l'a bien tant to kutani boye. Tant to bête musique, tant ozo ka son o ya langa penda o ya linga musique so ka yo ki son ya kitoko. Ata utaina bakanda ningi ni elmo ko sala pe et calmer pe moi
donc kama ko sangana ko zala mabete papa. Merci ya solo pe tokosenga ndenge bo uti koloba papa Jean Paul na papa Aimé likambo bo uti koloba ke kosanganiza mabete ende tokosenga na bande ko bazali kolanda biso bolanda nanu fakia ya lelo ndenge basangani totala nanu ndenge nini babete lielo kona bango na elengi ne sengo wana tola nanu mwa moke.
ya solo bandeko balandi bana papa Simon Kimbangu to wuti kolanda faki oyo ya mboka nyonso ya Europe ndenge to wuti koloba yango papa Ema wuti koloba papa Jean-Paul wuti koloba yango ke faki ezali likolo ya lingomba te ezali kotambola ndenge lingomba ezali kosenga na sepeli mingi ndenge bouti koloba ka avant bobima bosengi ki mbangi po ete bombe ezali nde esengo mingi po ete tozali kosenga malamu faki azalaka elongo na ba responsable ba paroisse po ete faki soki ezali ali ko collaborer malamu nde tomona ka pe lingomba pe ezaka na kimia ekokende pe liboso na ba chorale mosusu ya solo bandeko tomona ki lobby ntintsane la ki munene ndenge tokotala na ba image tomona ki ambiance wana vraiment tomona yango na noté mais tolingi to lobake lelo toye komona ke nani oyo papa Aimé papa Jean-Paul faki nini oyo ezo ko continuer ko beta ba faki mosusu parce que tozo mona ke bozo sala ba tourner mais tozo yeba te faki nini ezali ko beta oyo ezui coupe na moni ke coupe ba yeba bolana ba bilili oyo ezui soki bozi 3 fois likanisi wana ya papa Aimé mekana ko expliquer biso non po yom to expliquer ngo malamu par rapport à likanisi ya 3 fois il y a 3 fois par rapport à coupe par rapport ndenge bazo beta yom tozo beta likanisi ya Bruxelles mte bezo beta na Paris ou bien non biso beta na biso na kati ya libota ba champion donc na minute yo nde tozali boye to yaki na mboka France en fait pona kozonga un peu na projet ngo ndenge zalili je crois que to sala bantinsa nde to mona na nkamba nkamba nde mtu ala saka ndenge to sala ba animation nde to sala ba coupe to mona ka papa azali ko tia ba coupe na nkamba et biso pe likanisi wana nde tozali ka to sangana au début to bandaki liboso ba réunion ba rencontre liboso ezali ka kokutana ko pesa na ba conseil ko bongisa ko yeba un peu souci ya papa ezandenge nini par rapport à ba ancien kuna na nkamba na Kinshasa ba lobi nini est-ce que démarrage ezandenge nini mais après comme on a que oui ko sala ba réunion c'est bien bon il faut ko banda ko tia ntisani il faut que vous ayez quelque chose ndenge ko na odo lobaki papa lobaki soka moni ka moi fond ezali yango na ndia ko tia libanga je crois que il fallait to banda ko sala ba ntisani bon o etangi technique à ntisani je crois que ba groupe amenene o tozanango awa ezali d'abord Saint-Ouen faki Saint-Ouen bango tozalaki kanisa kotia coupe et coupe wana tolobaki to banda ko beta yango 3 fois le pona ko zwango libela il faut gagner 3 fois il faut gagner 3 fois si on gagne 3 fois aux coupe et na tango je crois que tu féliciter cordon yé na fanfare à Saint-Ouen bango ba gagner déjà 3 fois et bango pe mutu bazana force totali faut le balika mona ndenge zaleli tant on tali ko kuta na ba rencontre force ceux qui bango ba komi to sentir pendant que voilà force zali force même mikolo to le ka balembaki to beti bango je crois 2 ou 3 fois balembaki mais les longs nzambe a salisi bango lobby samedi bazwa ki coupe donc bango mutu ba gagner coupe wana mais loko ni zo zanga pour continuer ka ko beta bango bino pe bolembaki be ko banga ou bien non ko banga te parce que total moni papa Simon Kimbangu lobaki mbongo na ezali batu so tali par rapport à effectif so na ngona fanfare à na niveau Europe je crois que faki Saint-Ouen azana ba musicien koleka alors et puis motivation encadrement pe le colonel soit na contaka et donc wana faut féliciter yango alors tozala ki ko compter pe na biso na mboka Belgique kuna pe kama ba musicien bazali kama motivation pe ezali de union swana et osala ke tozala ki tozoza pe makasi na kati ya likambu yango et toza pe na ba fanfare lokola ya Saint-Denis c'est vrai qu'il y a na ba rencontre à liboso ezala ki un peu passe mais lelo malembe papa zali ko salisa biso lelo to moni ke maninga Saint-Denis na mboka ya Bruxelles tinsani no salamaki na mboka ya Bruxelles faki Saint-Denis mutu bazwa ki coupe donc ba beta ki biso foko lo balika munenge zalili to zabandimi to ko bomba te to zwa ki na likamona ki ndimi da souté poto to te parce que to mona baso ba beta mi mais ba bombi yo bimisi na yo na bizalo comme ça voilà to beta maki to ndimi yango yo na no beta mutu te ya za wana tuna ya za wana likamte tuna ya tenga na ndimi yo pe tuna ye pa ndima yo ko se ba so beta ba beta so de fois to mona ki to ki ambalo to le ça susté bozi ko et si le robet tango 3 fois to lundi pas 3 fois en tout cas za kitoko na bonzambe nyonso na te bonzambe nyonso ndenge papa Simon Kimbangu kenga na zolinga ne papa lo baka ba kuba mais kuba ya ndenge ya misala ya misala biso to lo ba so tinsa ne bandi to lo baka tinsa ne bandi
oyo oza mutema mukuse ke okokoka makambo to kosala wate malamu sambela kende donc tinsa mpe kana loi wana donc babiloko donc ya papa Dido Zing wana donc oti animateur ya tata wana za makasi animateur papa en tout cas papa Dido Zingi donc ye soki okokokate sambela kende ye alwa soko kokate sambela kende papa Simon Kimbangu kaka oya Monica kokate le 6 juin donc malamu omi longola ja avant Nzambe elukaka faut encourager il faut voilà. Saint-Ouen Azali na 2 fois. Rotterdam Azali une fois. Et puis Bissau va champion Bruxelles, Saint-Denis une fois. Bissau va champion une fois. Saint-Denis une fois. Et puis ce qui doit aller sur la champion. Donc, Baninga Nyosofo, Delo, tout empêcher Saint-Ouen à Kenna Koukoy. Donc ça là tout. Oya sambela ka sambela oyo pe ate wa mo pe sala te mais to sala tout ça doit que na kokote sinon te musala ko beba donc yamana kupo ezali ko na yango ezali awa faut gagner yango 3 fois pour que nango rien beaucoup de la biso baliste ya Congo rien so ki do sala makambo papa za ko la dinamo. Justement, vous avez vu la ligne. Sauti d'Afrique, c'est de la gamme 165 euros. 5 euros. Saint-Denis, 5 euros. Bon. Contrôle la situation ça veut dire tout est qui veut briller mais quand moi parce que je suis avec mais je peux vous montrer comment ça se passe bon la tête au lit ici dans la 350 390 410 la Suisse.
Ceux qui t'aiment les pour continuer les Bruxelles. Tu peux continuer la bino et la Suisse. La Suisse. Bruxelles, la Suisse. Suisse. Le président de Bruxelles. Bon, ils se donnent un petit 710 €. C'est un petit 630 €. Donc, Saint-Denis, même Düsseldorf, à Bettevino. Vous faites comment vous dites? Makamoto, comment moi la mienne? J'ai mis dans la rotation. Makamoto, au lycée, on va faire Saint-Denis. Ouba. Donc, on va faire des procès là. Balasima, c'est vrai, donc on casse par plat. Donc on a place à moi, on a côté bon, et vous allez à robot. Oh, non, on casse par plat. Ça déjà la robot, on va tellement pauvre à mon avis. Yama Aïna 10 pour Bakomana Saint-Denis 1130 de Costa de papa. Si. Donc aussi, il y a plusieurs plus à qui loin. C'est pas grave. Non, c'est bien. Donc, on va passer les cartes parce que Tomoro qui est voté 20 heures. Donc, hôtel à Bia Soukaboy. Notre de Magrivi, non, Kamé! Missara Naye! La main à Sime! Bota Papa! 5 heures, Magrivi, 100 €. Donc, nos années dans l'émission journal télévisé, pardon. On a fait Mingi, dans le salon, on a aussi les responsables de mais dès que nous sommes à Pona, c'est Dieu à Zalana. Il faut qu'on se tienne dans un organisme. Non, ça comme tu dis, donc ça souci à papa, les papa, moi na tata c'est mon grand frère, on a tata na 5 autres combats, mais matière souci encore. Donc en tout cas, cordon au Cambia, c'est le pays souci à Kamba. Tolobi, merci dans Moussala Oyo Moussali. Vraiment, Tigate Yemeya Moussama, merci. Donc si vous avez commencé à faire mon appel de Moussala, amen. N'est-ce pas garanti? Bon, dès que au Canada, on va gagner coupe 3 fois. On va
tant tobandaki misala oyo tise na liboso ezalaki na mboka ya Liège bango bagayaki ya mibale oyo oganyango awa na mboka Paris et lelo tutu oyo oganyango na mboka Paris donc esali 3 fois à partir ya lelo tobandi na 0 tokoloba ko mosusu ekoya po bakoganyango so 3 fois bango bakozwango tata félicitations na baninga nyonso ya Saint-Ouen na bitumba oyo bozobunda kotonga Yerusalemi donc nayebi te soki ancien moko ancien les plus anciens Débinchou qui est là-bas donc on fait ça on a les plus anciens appelle ça directeur et puis en même temps cordon il y a Moussa Tozali Kosala et les amis pour encourager Angleterre, il faut Edmonton, Yambalo et Ozala, Maninga et Alifort, Edmonton, Yambalo et Ozala, Puna Namboka Nabino, Bissot pour lancer le défi, tu regardes au Bétamino Namboka Nabino. Tous ici, programme Nabiso, tous ici, merci. Nabande Konyoso, Oyo, Toye Nabisika Oyo, Oyo Toyoki Mungongo, ya Papa Simo Kimba Kiangani, pour la Moussala Oyo. Vraiment, ndenge tolobaka air nyonso musala oyo eza ya ngai te eza ya papa emete mais ezali yo musicien obengami musicien na mokili mobimba ezali ozotonga ndako na yo donc soki ozotonga ndako na yo soki okonéglige yo moko kaka moto koyeba soki okolinga ndako no esila mpo osepela yo moko okota na ndako na yo yo kaka moto koyeba na yango tosilisi programme na biso ya décembre ekozala na Angleterre. Le 16 ou le 23, là entre les dates sur la mi-balé. Mais avant tout, tu as un programme de pasteur. Papa a fait un rapport. Il a fait un rapport. Donc, il papa met à lui, il n'est pas tout. Banani va gagner. Il va combien? Bossani ndemeni. Donc, à tout le détail, donc à tout le détail, il y a des détails. Ah, c'est un petit peu de moi, je vais vous dire la voix. Ah, pourquoi tu sais la voix? Ah, t'as bien, si pays. Donc, je suis besoin de négliger parce que aux gens n'ont pas calculé mon sous-sous. Donc, ça, tu dois dire ça la calcul. Tu dois pas passer là aussi sur ce programme. Nzambe papa kisolokele nzambe papa ya lumana nzambe papa ya ngena ultima bino basatu na moko papa simuki mankana nzambe zo lukumu pamba te ubina lukumu zo lukumu pamba te ubina lukumu tala biso bana na yo sentir na yo papa to uti bipai na bipai papa na tina mususu te na tina poete to sala musala na yo ya solo papa
tosali mosala tosilisi nzambe totondi mpe tokomisi yo zwa lokumu papa pesa biso bokasi po ete mikolo mizako ya tosala susu mosala yango totiki bilei oyo babango basali tokolia papa nzambe esala biso mpasi te mpona kokende kasi tokamakila yo mai kimia tosengi na ebale aleki na suka okoma tata mwana mpe tata molimo. Bon, merci ya solo bandeko to komona ke tozali na cadre ya kobongisa nde tokoko kopesa kesiko na likambo yo oyo bozali kosala conseil nini bokopesa na ba musicien oyo bandeko na bino ba musicien oyo tinda mokola lelo bazaka na saba kwet tina mokola lelo bazo comprendre peut-être que papa asengi to lamuka poto sala musala ya faki tina mokola lelo badalika kana bisika na bango ya pembeni ya ko ba conflit ndenge papa butu ko ba conflit ko kende ko fundaka ko papa zaka échec conseil nini bokopesa na bango papa na komba tata mwana pe tata molimo santu papa journaliste mutuna na yo za kitoko mingi na lingomba oyo papa ndenge na bandako lo batango nyonso kolanda mutu te parce que tozali na mukili bato mususu si akufa ayebi ka kota likolo te e akolinga pete ba mususu bakota likolo ngai to biso conseil to kopesa na mukolo ya lelo to tika na makambo ya pamba tozana yango to tika ko se distraire na makambo ya pamba mizoleka na biso na bafaki et là on est au sala to salela nano posa ya papa Simon Kimbangu Kiangani to yeba papa Simon Kimbangu Kiangani alingi nini o ya lingi ya ngonde biso to kosala na tango tanga lobike na lingi faki bo tongela ngai ndako biso loko to kosala to tonga ndako faki to kansa to tala soma ka mususu te to tonga ndako faki ndenge papa azolingela alingeli yango pona biso na commission tozo sala likambo te soki to tuni papa te to soki papa pesi yango nzela te alors biso tozo travailler ndenge nzambe azotindela biso to kosenga na bis na bino to ba oyo bazana na bazolala nanu to bazana ko se distraire totala côté to outil donc mutu na mutu atala passé na ye otali présent na yo yango soki ko sala ke totala futur na biso eza ndenge nini. Donc nous avons dit que tout le monde tout l'amour, tout le monde se distraire. Tout la gauche, droite, tout la nkamba, tout la nkamba, tout la papa Simon qui manque ngani, tout ça la posa na ye, o ya lingi yango biso to sala. Yango biso to sala sous posa ya mutute, mais tout ça la posa ya tata Nzambe. Poto za mapamboli na komba tata mwana avec tata molimo sant. Papa Aimé. Oui, papa Lambert, merci beaucoup na parole. Ndenge cordon auto loba. Nzambe soka sengi ekozala malamu biso sala liboso oyo alingi to pesa ba condition te que avant to sala il faut papa o sala nano boye tout ça makambo nyonso ezali ko entourer biso na crise même oyo ekoti na mokili mobimba papa yebi yango très bien so totali par là to pesa longonya na ba ndeko ya Kinshasa to monaki papa afandi kuna pendant longtemps et tout moni misala o basali na ba condition o to yebili kini biso nyonso ya pasi ya ba conflit pe ya ba belé mais ba sali nanu musala pona ba sepeli sa papa et papa sepeli et to monaki na suka papa apambolaki bango apesa ki bango bénédiction ebele de biso mo pe na niveau afaki pour se doloba likamba faki à monde c'est vrai que to dali plus pour doloba likamba Europe mais likambo ezo tala ba musicien nyonso ya monde ozomona papa Lambert parce que so tali ba musicien bazali mingi na Afrique koleka a na poto atoza moke de projet autozanango papa azanango à travers la faki pona e simba il faut que ba ninga nyonso ya Afrique balamuka ba musicien nyonso alors so to tie bo moto na biso liboso ke ngaya vana sala il faut ezana ba condition boye je crois que ekozala kitoko te vaut mieux to sala ngona ba condition papa yebi yango ke moto ezopela partout na niveau spirituel na niveau même social na niveau nyonso mais papa lobi botonga ndako et ndako yango papa Lambert alobi ndako ya mukete zongi ndako ya munene alobi ndako ya munene penza mais na ba condition mo passe donc to yebi yango ne batera biso ke likama Nzambe sala maka toujours na passe et sala maka toujours même et mo suna na bitumba mais biso to perdre direction te to perdre direction kambate to perdre direction maloba papa te et to sala na no papa sengi
et le reste ekoya nango yende mutu to so lingombe za yeye mutu yenya obongosala donc biso toza concentré na musala oyo ya ndako na baninga oyo bafandi na bandako oyo bazali koloba likama nzambe ekipaka te na oyo bandi na tongo na oyo bandi na midi na oyo bandi na 18h bino nyonso salaire ndenge moko donc oyo bafandi tolanda bagenda ndenge direction ya commission ezali kopesa biso prochaine rencontre toya comme ça to continuer kosala misala entre ta baninga ya Afrique pe bazali s'organiser liloba ya suka te pamba te to mondo continuer na bino na ba tourner oui. Toza na bino elongo parce que émission masolo biso nyonso eza na kati pe ya na côté ya presse pe ya faki o ya Saint-Ouen donc na kati ezo kolandama to continuer mais liloba nino boko koloba oyo pona mokola lelo ke pona koloba tamsusu papa Lambert na tuna kité mais bino moni ke non likambo falende toloba yango mais batuna tuni bino te na tikili bino malo. Pour aussi sa émission à Bissau. Non, comme ça, papa. Oui, merci. Lilo Basuka, tu la plus, ngai na la plus côté technique. Tu as un poste ça volontaire parce que tout le monde a à chaque fois qu'on se fait ça en Kamba, dans chaque groupe, ba volontaire bazali. À part côté à Bantinsan, Nico Sala, Bantinsan de Sala Boye, et que c'est un peu faut quitter sur place, faut qu'on commence sur place, comme à Taïlou Selemi, pour nous participer. Donc tu vas lancer, baninga nyons, la fanfare nyons dans le monde. Parce que tu papa a formé te belé na katafaki ba ingénieur ba technicien ndenge na ndenge bazali ba panzali na mokili mobimba donc bolzala brancher na ba réseau ya biso ya église pour na kolanda ba information ya construction ndako tozali kotonga na nkamba donc ekosenga ba musicien o bazali ba maçon o bazali ba électricien ba plombier ba na domaine sa construction ba se manifester et puis qu'on la capable de faire la tour en Kamba pour participer à la misala ou ils allaient sur place et qu'on a toujours qui toque et puis Yami Balé ils allaient senga c'est vrai qu'on a vraiment na souci wana ya papa a na posa big sabiso mais je dis comme on a que biso a musicien to tikali sima ba musicien to tikali sima parce que to ka ancien balobaka ndako wana kuna biso temple biso fondation ya matete boye tout ça mais le projet moko ya monene oyo ezali pena ki oyo lelo tozo ke na centenaire ya papa Daniel na kontima papa Daniel na kontima ye mutasali fanfaro papa na maloba na ye ayebisaki oba ministère bazali présent ayebisi bango ki souci na ngai ezali ki na centenaire na laksata elongi ata ba colonne pamba ozo mona papa zoko mikitisa biso ba ministère to sala donc papa kita papa fa présenter ba colonne ata image moko ya pamba ezaki to côté. Est-ce que tu as si papa ou tu as dit que tu as dit que tu as dit donc tu as dit na biso qui pouvoir na biso qui ngenga na zabo été to bossa na biloko nyonso wana bolanda ba cravate to la tete donc tango makamba ko banda to indépendant sur place nzamba pesa biso makasi biso moko ba musicien to bossa na bo kibu moto wana yo sala biso mo biso comme ça biso ke ngai te tout ça vraiment très simple to sala likambo wana to démarrer papa souci na ezali ke na le 22 mars papa yao bakoya na nkamba bamona ta ba image ke wondako na ndako afaki bazotonga ozomo la souci ezande yangwana pe baninga tozala vraiment tolamuka papa Jean-Paul na ko compléter maloba ya papa Aimé ndenga otolo bana biso ya solo maloba na biso suka ezali tokende musika te biso nyonso to saila kaka posa ya papa Simon Kimbangu Kiangani to landa mutu te to chama kanisi na biso na nkamba iluselemi papa lingi nini to lamuka na musalo tozo sala pona tozo mapamboli to yebi faki uti musika faki sali makambu bele na lingomba lelo oyo ekomi tour biso bito laksa oya biso moko oyo zake tali kutu lingomba te mezaki ya faki bato mona pe ndako oyo faki mutatongi yango donc yango ba o bazo lala to lamuka to sala musala ya papa ndenge sengemeli biso na Europe tu peux s'en rendez-vous en décembre à Londres. Donc, tu yoka na to bonga mabisonyo soto za na Londres pour na to sebilisa tata nzambe na komba tata mona petam no santo. Amen. Amen. Papa yebisa biso sengo nini ozana ngona mokolo ya lelo ndengo moni bana nawe ba musicien ba uti te bipai na bipai ba Londres partout na mboka Europe pona koya na sina ya ntsinsani moneno bazali na ngona botongi ya mboka nkamba iluselemi ndaku na bango ba pesi bango na papa esengo na ezali nini na ba musicien nyonso ndenge baye na mboka oyo na kombo ya tata mona pe tata molimo santo yo tuni ngai esengo me makanisi na ngai ke musika na ntina nini
Papa Fumolongo, papa Diangenda Ngunti Manatango Yaki en 1990. Il y a Tiklara Biso Maloba. Toton en Kamba. Et Nengi Yebeli Yango Mama journaliste. Na Zakari 8, Baya Luka Biso, Bakosimba Biso na Bilamba, Poteto la Kisabango, et Sikani Ninzambe à Azali. Les loyo, Bandeko na Biso, Bana na Biso, Baninga na Biso, Bayena, Papa na Biso, Yafaki na Mama. Bazuli Kanisia Kitoko. Oyo Nenge Papa Simo Kimbangu Kianga Nyazo Senga na Biso Bambuta. Depuis le Kutakano était Topesa, ba mouvement Nyonso Maboko. Yango na tango Papa Zako Beng, Sabiso Bambuta, Tokena Yoka, ba directive ya Papa. Mouvement Nyonso Yozako ya Nankamba. Na moi titre yo Papa, Pesinga titre Krisasike ya Muneno yo. Il faut to sunga bango. E ko yana bango wa tala sal ndenge zali ya kotonda. Et si quand on a zalaki ya kotelema, ndenge po moni ndenge ko sepela na biso na ntinsani yo paroisse biso toza ko mema. Eza na ndenge lo lendo te ndenge na wuti ko loba tout à l'heure. Ndenge balobio était l'orgueil rend orphelin. Paroisse ya Saint-Ouen to lobaki était paroisse pilote. Yango yo ti na fin de l'année pour ces ali tozwa ba coupe. Pambate soki biso to sepelisi tatanzambe to pesi maboko biso nde tozima pamboli. Et puis nous allons côté mandenge na monaki groupe ya bana wana ya bandeko ndenge na wutina ba yaya na batata ya faki et sengona ngande yango wana ndo babengi kintwadi. Et sika moko likanisi moko pona ntungulu ya Nkamba Yerusalemi ya sika mama journaliste. Mama pesa biso kombo na yo. Peye bisa biso uti wapi pe ko sala nini awa na mboka ya France. Kombo nange ezali Mama Suma Jadia Kumpuna Leontina. Na uti na mboka ya Allemagne, na yewa na France, na tina ya Tinsani na biso ya Faki, ya Botongi Ndaku. Toyaki muko na poso, kobanda tokomaki awa vers 15h, tozozonga lelo, dimanche, tosisi kilte, tokomi siko na partie sociale, yangwana lokola tokobanda misala na batongo tongo, et puis tofanda distance, yangwana tozozonga siko. Ngai kombo na ngai ezali Papa Kisolokele Mahema. Nazalaka na France awa na Paris. Na paroisse ya Saint-Ouen, Faki Saint-Ouen. Bato na bato bauti epai na epai, bauti Londres, bauti Suisse, bauti Allemagne, bauti Belgique. Bayaki po na mokumba moneno Papa Simon Kimbangu Kiangani apesi biso nzambe na biso. Oya kotonga ndako ya 5 ti 8 niveau ndengi Papa lobelaki. Yango na moni bandeko bayaki pona ntinsani ya Faki. Ezali mokumba ya Faki o Papa pesi totonga ndako. Yango na moni bandeko bautaki epai na epai, bazalaki lobi samedi tosalaki ntinsani pona yango. Yango na moni ndenge omoni bango na kati kuna. Lobi ezalaki benda bika na ntinsani. Mutu azwaki coupe ezalaki nde Saint-Ouen, paroisse ya Saint-Ouen, Faki Saint-Ouen. Po totiaki coupe mbala liboso ya mibale ya misato paroisse ya Saint-Ouen mutu ezwaki coupe yango wana. Comme nanga papa ye Faki na uti na mboka ya Londres kuna na Grande-Bretagne toye awa na tina ya réunion tozaki nango na niveau ba musicien ya Europe musicien Faki Europe na tina ya musala o papa Simon Kibankianga ni mokosi na biso apesa biso pona ndako ndenge boyebi papa Simon Kibankianga apesa biso projet donc devoir qui est au tongolais ndako kula na Nkamba et ça le mana biso ba musicien na yango donc toujours la nisa ba réunion chaque mois toujours kutana tour ezaki tour à Paris donc tout ça l'effort à chaque fois to ya na tina ba réunion wana surtout ça les réunions petite ça des ali pour okangisa mbongo na tina ka projet wana kasi ntinsana ngole kindeni poto okaka ba musicien to ebite so pe bokwa makasi balobete bino babandai ko bokola kaka bino sikoyo est-ce que bokoli déjà akasi but ya projet wana eza kolakisa pour kolakisa papa que non to koli yemo ko lobi non si bokoli bo laksanga que non bokoli donc but ya projet wana toujours lakisa que ya solo sikoyo to kama ko ebele kala kasi sikoyo Faki vraiment est en forme nga komona nga papa Yigo Kitondo. Bon, nakanisi muninga alobi presque nyonso a expliqué. Et là on a ngalo bakaka projet eza projet ya mukete. Papa singito tonganda ku ya 8 niveaux. Et loko ya bien zali charge yango pesi yango na biso bato ya poto. Donc même bato bazana fanfare ya Angola, Kinshasa, Nkamba, partout place fanfare ezali. Quelle que soit cotisation bakosala charge eza na poto pona ko mema misala wana. Donc yango to biso
topesami biso disons place nyonso bakotia date toye tosali misala et puis bato bazali bazokonza mosala yango bango baza chargé ya kosala rapport na papa et puis ye azopesa bainstruction et puis voilà. Merci d'abord na bino na papa Lambert na mosala oyo ya kopanza sango esika nyonso tokomonaka na basociété soki communication ezali te ezali ne pasi na bandeko ya faki oyo bazali ya kofanda baya na baninga tango oyo nde ezali tango ya kotonga tango ezali ya kosala misala ya lingomba oyo nzambe na biso banzambe na biso batikila biso tozala na bulembu te na baningo mosusu ya bapasteur oyo baza komona ezali esengo nde topesa ba mouvement nyonso oyo ezosala mosala ya nkamba po ete mabota na mabota ekosuka na biso banso na mboka ya Yerusalemi ya sika mama journaliste na profiter ka koyebisa bandeko na biso mosusu bana faki oyo nanu balamuki te oyo bavandi na ndako bazokoka kosala te donc moment yango oyo tango ozali kotonga mapambolezo eza koya ata oza na mbongo te yaka kotia présence nzambe ayebi volonté nde bazosenga biso likambo na volonté tango volonté ezali ata mbongo eza te ya kobeta ata maboko mais misala ezali kokende nzambe molimo mosanto azali kofongola banzela donc toza kokende esengo na ngai un jour mama tozwa esika ya biso moko boye ndenge tozali na salle na faki ndenge za kobeta soki eza esika ya biso moko esengo lisusu koya ya makasi. Voilà maman et sengo na ngai surtout na musalo oyo bino bozosala ya église oyo batu mususu bazana libanda baza ko benga biso banganga nzambe musala bandeko na bazosala ezali mbala ya yambo na mo interview yo salingai na mesana na ngopete mais za kitoko mingi maman na musala encore une fois bozosala na kati ya lingomba awa na Europe. Merci beaucoup maman. Merci papa nanga, merci beaucoup. Merci ya solo bandeko balani radio télévision Kimbangiste to komi na suka émission na biso bouti kolanda mwandambu ya maloba oyo bandeko na biso ya faki zali kaka mwandambu kasi tozali kosenga na ba musicien tozala na bolingo tolanda ba recommandation oyo sa divinité mokonzi oyo azali komona azali kopesa pa na biso alobi na biso nini alobi na biso likambo liboso pona kosala likambo nzambe totika ba conflit et si kanyo so conflit ekozalaka likambo molimo ekozalaka wana te malamu totika ba conflit biso bandeko nyonso ya faki totika ba conflit tozala bomoko po tosala musala na ye totika kofundana parce que mutu akende kofunda ka epa ya papa oke kofunda mutu oke kofunda papa Lambert esika ya papa Papa Lambert asali boy. Or makambo na tamsu papa Lambert papa Aimé papa Jean-Paul asali yango te. Mais lokola baza na commission bozo kende kofunda bango esika papa. Ba Armageddon yo bakozala ka pembeni ya papa bakosola ni bako agir mbala moko. Parce ko yana papa Aimé ko yana papa Jean-Paul po te bango baza na commission nga papa Lambert na ke kofunda. Ba Armageddon oto komona kate bako pinir mbala moko papa Aimé na papa nani. Mais tango bakozwa pasi parce que ya epai ya yo muto kenaki kofunda otali retour nango ekoya na yo na libota na yo totika lokuta papa lobi matei ya lokuta totika poete oh non papa lobaki bo matei ya lokuta balobi totika yango poete tokoke liboso pona wana pour vraiment ba conseil aller belé kasimbala sima toko solola pona lelo to sukisi émission na biso toko remercier faki nyonso Europe ba commission nyonso et ba responsable ba paroisse vraiment to pesibino merci longonia na bomemia bodali kotika faki abima akende pona kosala kaka mosala oya kotonga nkamba to pesibino merci malamu botambola elongo na ba musicien na ba choral nyonso tozala elongo nde nazali koloba mondimi tosa responsable la paroisse et responsable pa pasteur banganga nzambe pe botosa bandimi po ete tozala bomoko tokende vers centenaire papa Diangenda centenaire bandeko na ngai totika ba conflit totika biloko pamba te tokomi na cycle 14 et 18 tokomi na suka na yango 18 esika passe yaki esilaki mais yo sokozo esili mais yo continuer okozali ndenge nini yango pona wana to sukisi to kopesa merci na ba mama na biso ya faki pamba te bango bazali ko telema pona kosala likambo mama na biso ya faki et to pesi bino merci et surtout mama Hélène P na mama Hélène Baswemi to pesi yo merci na mama nyonso ya faki esika no subozala mama na biso na bana to pesi bino to telema po to kosala eloko
pona lelo zaki ya bino ndeko papa Lambert Makwemimo na lisungi ya papa Edi Zolandonga, papa Paul Malonga, mama Fifi Ndongala, papa Tony Diangenda, biso nyonso pe bandeko batali ko tambusa ratelki na mboka France to pe kozanga to pe sibino pe merci bandeko oyo batali ko tambusa biso ali kaka émission masolo unité de production na kati na radio télévision Kimbangiste to pe sibino ba merci petit kaite papa Simo Kimbangu kiangani apambola bino bandeko na biso afaki na nzela na minu bandeko kende boke nango to comme ça ngoti na suka pona lelo to sukisi émission na biso to komi na mbalasima botikala malamu merci.